Baindo totelema et c'est mon PC sur le sur banda qu'on a bino epai wana penza bozo miebele ya kolana émission ya conscience émission kelama na likanisimo kwa kolakisa moto muindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ye azali kokende wapi nde yango mokolo na mokolo zo sala ka effort ya kolanda bae oyo banso bazana makanisi ya malamu ya kososolisa baindo banso na kati ya mokili lelo actualité ezali dominé na coronavirus epai wana bato ya mayele ya lolenge nyonso basangani bazondima maladi wana bae banso bazokama eteni ya politique ya mokili bazondima yango bae banso bazana eteni ya religion ya mokili bazoyamba yango kasi groupe moko ya bato ya kati na mokili bazokoba kondima maye wana te pe bango pona bango ezali etumbu ya bato moko songolo pakala nde tokanaki na mokolo mwa lelo toyamba mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fo mokusu ke muzala pana na Angola kasi toza biso moko te na kati ya plateau toza na bapanzi sango bakenda pe kombo o to kosala bango musala mokolo mwa lelo yambo to kene na manaka pa mfumu kusu nde kondombele bande ko bapanzi sango mbote na biso mbote mfumu kusu ke munzala pana na Angola mokonzi ya bangunza mbote na biso mbote mingi tata tambi elongo pena baninga banso baye kopesa bino maboko pona matadi masolo maitoko solola na mokolo mwa lelo Fumukusu kia munzala pana na Angola mokonzi ya bangunza emoneli na bino na baebanso bazana mokili zele ya bokisi lelo mokili mobimba baebanso mayele ya mokili mobimba lelo bazondima maladi ya coronavirus pe tozomona pe baefe na yango ndenge ezoboma lelo efuka misisi batebele na kati ya mokili basali nyonso ya nzambe kutu badeklare yango ozali kutu moko ya bamakabo ya fin du monde mpo mokili ekende kokufa baye nyonso bazana ete na politique basangani mpona koluka ko répondre mpona mayo wana kasi na koya koyoka Mfumukusu c'est comme si Mfumukusu azo vivre la même planète ete na biso Mfumukusu azo ndima yango te ba réseau penze eza nini ezosalaka Mfumukusu eloko mokili mobime ndimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino mwa elelo maloba epai na bino mokonzi ya bango matondo mingi bongisa nde maloba Fumukusu alobi te ete corona ezali te. Fumukusu alobi corona ezali. Kasi na Congo pe na Afrika te. Pa bayindo te. E pa bayindo corona eza te. E pa bayindo ezali malaria, typhoïde na tension. Corona ezali etumbu ya bamindele lokwa ndenge tozalaki na Egypte biso na bango tango biso tokonzaka bango po bango bazonga epai na bango tango mikolo ekokaki mpona bokabwani bayebisaka biso bayindo o botangaka na Bible ete Pharaon bayebisi ye alibere bana Israeli bakende lolenge wana Moïse akendeki koannonce Pharaon bolanda malamu Moïse a annoncé Pharaon que tango na bango ba Israélite koki Pharaon a libéré bango atika bango bakende. Période concordante na 1917 mindele bazalaki averti pona boyeyi ya mfumu Kimbangu oyo kokokisa 430 ans na 1921 bofuti bosilisi nyongo ya bango bamindele. Période concordante centenaire na 2017 biso bakobi ya mosala mfumu Kimbangu nde to annoncer na bamindele kengonga ekoki bo libérer bayindo yango tokomela pape tokomela ba dirigeants européens tokomela na ba dirigeants africains précaution nini bakozwa basunga Congo parce que biso na bamindele toko vivre même réalité te bamindele bazo betama parce que bazo kende na déclin bazo kende na kosila Asie ekomata Europe ezindi Afrique ebotami 2017 tokaboli mikanda annonce lokola Pharaon akeko senga bo libérer ba Israélite lokola appelle lelo toke pa ya pape na ba dirigeants européens pa américains bo libérer ba africains bo tika bango libre bo considérer ba accord ya ba indépendance ya 1960 ne bo signé na Congo pe na bamboka mususu
chaque pays africain ils ont une date na yango ya indépendance. Alors date wana ezali des communs accords na ancien colonisateur. Donc l'Afrique ezali souverain. Yango esala que le 20 décembre 2018 toke ko solola pona biso na Congo awa toke ko solola madame Anel de Baker na ambassade ya Belgique pona ko yebise même makambo ndenge totindaki mikanda bayebisa roi ya Belgique totindi mikanda epai ya président ya France lettre ouverte bakabola ngo na France mobimba epai ya Macron a conseillé ba Belge batika Congo paye Macron a conseillé ba européen nyonso na ba américain batika Afrique wana ba démarche bobana ko sala na 2017 ce qui bandimité donc faut pas pona parce que monde et outi ko tambola na loi de domination si ko fallait to kota na loi complémentarité ce qui mindele bandimi to kota na loi complémentarité na tango wana baye ko senga bayindo pardon bayindaminiser bayindo mokile zu rythme ya sika pe ba libérer Afrique batiki Afrique libre to koti na rythme ya complémentarité ce qui bango ba préférer domination alors ba s'attendre que bango nde bakozala dominer bakobetama ba calamité naturelle wana bazomona déjà pa ina bango ba ouragan ba moto ezangi muta pelisango ba zambezo zika ba inondation nyonso wana bazomona ezali lokola biso tomonaki le 10 fléaux na Égypte ndenge tobetamela en Égypte bango pe wana ezalaki ba signe annonciateur kobetama na bango ekouta na Orient toyebisaki bango lelo na 2020 oyo tozokende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu annonce ya boyei ya nguya ya Nkwatulendo tobandi na ba 2008 2010 ko annoncer déjà bayindo bo banda kozonga ekala mingi tawa toyebisaki te bayindo ba congolais botika kofinga ba dirigeant na bino na Congo bosa makasi bozonga mindele baza ko distraire bino to sito komaki na période ya 4e président il fallait mindele na période ya 4e président baya déjà ko senga pardon baya babanda ko indemniser biso mindele baboyi ba distraire bayindo pe badingi ko prêter attention te et na kati ya mboka distraction bakambi mosusu ya mangomba ne bayindo ote azosala bongo alembongo ya pouvoir pona ko distraire bayindo. Alors lelo ekomi na tango mindele babanda ko betama suka ya christianisme tango bamoni l'air d'âme ya Paris eziki il fallait pas comprendre quelque chose tango bamonaki ke basango oyo bazalaki basantu lobi tina niveau ya pape bakoti na makambo ya pédophilie basambwe elingi koloba christianisme esili et Benoît XVI pape ya suka parce que pape pape François azali na nombre te lelo biso bato to annonçaki 2017 eza lokola bongo kaka pendenge to bandeki ko annoncer prophétie ya mfumu Kimbangu tango toza ko annoncer ke mindele bakobetama et to komi na tango mindele babandi kobetama 1000 morts na mokolo na Italie 800 morts na France 900 morts na Espagne 2000 morts na États-Unis bayiko koma na ba record oyo ezali ke 18 000 morts 20 000 morts 14 000 morts majorité mindele na ba mindele kaka misu kaka ndenge moni bongo information za bango moto bazo pesa ngo mais na poto combien des immigrés noirs bazade na États-Unis to lobate parce que États-Unis ezali mélange bayindo na ba mindele et kuna mindele bato bazo kufa na États-Unis lelo soko lobi États-Unis na mutuno kako si omoni ke bayindo na mindele baza kuna mais tango batangi plus de 20 000 morts mindele na ba mindele mais ça clair que maladie on ezali destiné na ba mindele yango na biso to lobi awa na Congo corona ezate na Afrique corona ezate ezali te parce que
bazo prélever d'échantillon te pour bazwa tel microbe de la kisi corona mais ali ba symptôme or symptôme oyo bazo présenter biso awa na oyo ezaka pepe présenter pa ya bango ba mindele ezali symptôme ya malaria donc fumuko tuzongi typhoïde mais na lo bien na yo moko nengo za wana ozoloba bongo tango yoki 20 000 morts na Italie batangi combien de blancs combien de noirs balobi 20 000 morts nyoso mindele siko maladi ezoya ekuti na mindele na bayindo mais ezo sauter ebomi mindele etiki moyindo et sauter mais il faut vous comprendre que oui c'est destiné na bango eza lokona na kata ndako boza na bana ya batu na basoso mais maladi on ezo boma basoso siko biso batu to bangani parce que ça clair bo bazo kufa eza basoso atoza na bana na kati ndako ko lobake no mwana ngapa ni kufa ndenge soso akufi te omoni ke maladi eza basoso maladi eza ba mindele tolo baka malamu biso na ba mindele toza loposo moko te ata batu baganga ka makila moko mais preuve nzamba la kisi yango lelo tangu siko ye moko nzambe biso tolo ba te mutu mwindi loposo ya tata nzambe ya tata mokele biso ba yindo tozali bikelamu ya valeur oyo tata mokele alinga koleka mokili mobimba mais lelo preuve banda na Asie na Amérique mindele nyoso babetami sauf bayindo mais siko na bayindo eloko nini esali bango parce que omoni bayindo baza collé na bamindele yango ezosala soki mindele kuna balobi épidémie bango pe bagangi épidémie balobi pandémie bango pe bagangi pandémie balobi confinement bango pe confinement bango bakangi frontière ape bakangi frontière mais tokene na ba preuve ngai nesonya nzila ona komelaki mindele ona zolo ba prophétie mfumu kimbango ona zolo ba pe lelo pona corona na zolo ba malamu na gouvernement congolais na ba technicien na domaine médical pe na zolo ba na chef de l'état oyo ezomona na polele corona un mois na Congo soi-disant 20 morts soi-disant 20 morts mais na mokolo moko kaka na France 800 na États-Unis 2000 na Italie 1800 1970 na Allemagne na Espagne ba 1000 ba 800 ba 900 mais na Congo un mois 20 est-ce que maladie wana penze zo terroriser na Congo non est ça clair que na Congo eza ni épidémie ni pandémie ingeta na zo limbola symptôme o bazo présenter biso awa ezali symptôme ya malaria ya fièvre ya malaria na typhoïde kisi nango chloroquine yango tozwaka alors bango pe kuna température mati 39 40 yango na biso tokendelaka na ba dispensaire balobake ozana malaria 2 plus 3 plus moko il faut ba perfuser awa yango wana chloroquine pona malaria bo soki balobi ke siko bango ba mindele balobi bakozwa chloroquine c'est que symptôme ya malaria epa na biso yango wana alors malaria ebomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa 200 bien 250 ndenge nini ba technicien médecin na biso bakoki te kotala réalité wana face mais ba préférer bakende loba na mokonzi ya mboka te bango ba découvrir corona wa na nini na symptôme nini et puis na pareil nini oya température wana mais o wana kolakisa no kaka fièvre malaria à moins que na poto toyoka te no ba mindele bazobima ba bibo ou bien ezobakisa bango matoyi ekomi matoyi misato bien mine misu mine maduso azolo musu ezobima bango wa alors tango biso pe tomoni ke pa na biso ba maduso azolo bandi ko bima ba matoyi banoko mine totondi ba bibo wana nde tolobi ya solo corona ekote pa na biso mais soki ba mindele ba présenter symptôme ya malaria na typhoïde pa na bango tension
même symptôme mwana tango ye pa na biso esali kaka bongo totali ameuza symptôme ya malaria na typhoïde yango tozalaka nango liboso tokobenga ngo corona te soki nini corona te ou alors epa na biso babengaka ngo malaria na typhoïde kuna epa na bango corona loba bongo mais na réalité ya réalité eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo tout se préparer lokola bazobeta mabongo parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa kalmi ekoya bakopemisa bango muke kopema ane ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki te soki basante te davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundele akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka yango wana badirigant na biso eloko basengeli basala balongwa kokopie nazosenga na badirigant ya Congo basali mibeko ya kokanga eteyelo bajene wana bavanda na ndako te bilanga tokomi na periode ya misala église esambela te jeunesse wana nyonso musala biloko oyo eutaka na poto ekozala suspecte soso oyo ekozala ya corona corne bifo ekozala bamindelo bakufi baniki bango bacheche bango na manzanza oui soso wana ezoya ekozala déjà contaminé na corona ekokota makasi baloso wana nyonso ekokota donc nzala ekokota alors faut se préparer na Egypte basalaki lere bayoki annonce ya 7 vache ya minene na ya mike base préparaki na 7 ans wana ya kolia bazwi précaution bino awa loko bolinga koyoka te lelo bozo confiner lokola bango tina bake na confinement le msu bozo yeba te baza déjà aux arrêts donc si bakangaki bango mende nano bakondamné bango te panani bakangi bango na tata mokeli tribunal international spirituel donc tribunal divin kangi bango siko nano bakateli bango te baza na mandat d'arrêt provisoire donc bazali aux arrêts ndenge bakangi bango wana baza koyekola dossier na bango yango wana bakangi mais baza na ba résidence surveillée bongo te babimisi armée na bango moko pone surveiller bango bakoko bima te omoni soki biso to sibir yango parce que toza na bamboka na bango partout baconfiné donc confinement moni lingolo banini fini bino bakangi bino bakotisi bino na bandako basoda bazotambola na balabala moto abima te parce que oza déjà aux arrêts baza aux arrêts sikoyo eloko ezozela nini bazozela bakatela bango makambo na condamnation mpona nini baza aux arrêts bakangi bango mpo ya nini eloko bakangeli bango bayaka na afrika awa baboma biso bayiba mabele na biso bakabola biso bakomisa biso bizengi batinda biso tobomanaka biso na biso batinda biso toyinanaka do basali mabe ya koleka alors tango jugement leki entre mindele na bayindo na période nyonso euti koleka biso tobandaki koplaide makambo ete tala pasi na biso ezali awa tata mokeli ndenge bomonaki tozotambola na babiteni nyonso mabe ezalela alors bango il fallait na période wana nanu tokomaki kokende kosamba te tango tobandaki koannonce bango il fallait déjà bamiyela bamisengela pardon madame Anel de Baker asalaka na ambassade ya Belgique aza témoin po tosolola na ye boye toza na bilili wana boza na yango me bino boza na bilili o tokomelaki na ambassade mpo na kati kuna balingaki te kamera ekota me bango nde baza nango mpo bafilmaki yango toyebisaki ye madame simba data lelo alors bango bakangi bango biso sikoyo infraction nini toza nango oyo bakokangela biso toni infraction te bango basali biso mabe yo mona wapi yo bakotele na ndako na yo bayibi yo babomi bana no basali yo mabe baviole bandeko na yo nyonso boke na tribunal kosamba bakanga akize
bakanga lisusu plaignant omonela ngo wa po plainte eza ya biso tofundaki bango bakangi bango batie bango na résidence surveillée mais boye ba bien que tant bakokata likambo wana nde kozala siko bakondamné bango na autant de siècles et naza ko annoncer bino que de 1000 à 3000 ans condamnation na bango soki ba réparer te awa toza na bino awa biso 430 ans tofutaki tosilisi mais bango de 1000 à 3000 ans bango de 1000 à 3000 ba téléspectateurs bozoli penser belé ya kolanda biso émission bayindo to télémandé ko soki kutu bakebi te ya libela kaka efase peka babungi kaka ndeko ndombele botale boyoki mokonzi ya bango nzafo mokoso kia mzala pana na ngola na maye oya zotalisa motune epai na bino matondo ndeko na ngai tambi matondo pe bandeko yonso tozali na bango wana ndako ya mosala nesongi ya nzela tolandi bino vraiment na bokebi ndenge bobandi manaka lelo na tongo tolandi etando na Italie 400 quelque morts basepeli balobi to le plus bas depuis makambo ebandi mais motuna na biso efandi na isika ye précaution nini fumuki mbango azwaki mokili ya molimo ezwaki tango akanaki kobeta loposo pembe po nini totuni motuna oyo lelo bayindo bakomi kokufa na banzilo oyo banso toyebi bakomi koboma bango na nko mondela lobi lokola kozila bango lisusu te bakenda kosala badepistage bakenda kosalisa examen akoleka contrôle na ndako par ndako oyo ya koloba koidentifie ate na corona mo mosusu ekozala te ye ndako tia ye na quarantaine nzoka nde toyebi na quarantaine wana esika bakomi koboma bayindo yango tozongi na motuna na biso baprécaution ya mokili ya molimo yalaki lolenge kani pour le temps bino bolobi awa bakopemisa bango moke bayindo bazonga bongo soko bakomisilisela bayindo matondo mingi bayindo bakosila te boyebi mboka na biso Congo eloko toza koregrete badirigeant ya Congo bazosala makasi te mpona kososola nanu te Congo eza gâchette ya Afrique mpe ya monde mobimba makambo nyonso tosi toloba yango na kati ya mboka na biso milimo ya bakoko na biso eza ya kotelema fumuki mbango akendeki kolamusa bango bino boyebi makambo ezoleka na poto armée mpona sosolisa bino armée spirituel ya bayindo nde eza siko na poto ekei kobanda kobetaka mundele moni ntango tozalaki na eleko ya Egypte nini elekaka ntango balobi bana Israel baboma bameme bana meme bapakola makila na baporte na bango balobaki teke basoda bakoleka babi ba ange bakoleka donc ba ange na baza besprit alors boye basiko ke armée wana ke kuna etamboli na mokili eza armée ya bayindo bongo ayebi teke omwana moyindo mundele yango ezosala bazopona ata bolali ndako moko na mundele bakobeta mundele babomi mundele sikoyo motuna botuni précaution nini bazwaki précaution ya yambo ezalaki koannonce bayindo déjà bazonga boza na bilili to bandi koannonce yango kala bayindo boza na poto bose préparé bobanda kozonga parce que poto ekokota na crise poto ekobetama mindele bazo préféré kogarde bayindo pa na bango comme babouclier parce que ntango bango bakobetama wana kobetama ezala ya pete omoni parce que moi babeta bango makasi eza te po bayindo baza na kati wana yango wana sikoyo mokili ya molimo azwi précaution boye alakisi bango ke ntango na kobeta bayindo bokoka kozwa bango babouclier na bino te yango wana corona nano eponi sikoyo bayindo basosola bilembo wana bozomona bazobomela bayindo bakoka na bango kosilisa bayindo te mais ezali pona bateya bayindo wana do bayindo bozomona bazokende kozwa matemoin moko akufi eza po bateya bayindo baza matoyi mangongi ke bato balingaka bino te bomikimela
omoni alors bango bakosala manaka mpona kosilisa biso bango bamindele mais biso tozoyebisa bino précaution ezali bakokoka te ata balobi bakotuba batonga ata balobi bakosala nini bayindo bazala na poto bakokoka kosilisa mpe bango kaka te mpo milimo ya bakoko ekokende kobatela loba mfumuki mbango azala te mosala oyo tozosala ya lokuta ata batubi tonga bongo oyo bayaka nango te si bayaki na ebola baye na sida baye na nyonso mpo esilisa biso tokosila te tokosila te tata mokeli aza mayele makasi koleka pole liyebo na kati ya liyebo basi batiaki produit anti poison ya mundele yango na mindele bamitunaka to resistaka ndenge nini yango na bomoni bakoti ntina bambinzo na biso na banyama zamba partout bakotela biso ntina bamai na biloko nyonso mpo baextermine biso bakokoka te bongo ya lelo bango bakangami nde bakokoka tolobi na bino baprécaution nyonso na mokili ya molimo esi ezwamaki tokolimbola nyonso te parce que lokola ezali mabongisi ya mokili ya molimo eza etumba na monguna me tolobi na bino te mundele nde akosila alingaki atinda vaccin awa te mais afrique boremarke résistance ekokota te kasi na bastar batelemaki yango na tolobi ata soki babongoli yango ke basala chloroquine kuna batya kisi batya bavirisi wana na bavirisi wana na bachloroquine batinda bokomonaka molimo moko ekolata bayindo parce que bakoko ya bayindo baza ya kotelema na ngonga oyo tosi tokomaki na ngonga décision biso na bango tokomaki na ngonga décision batelespectateur boréagir na banuméro eza affiché bandeko bokozwa libako kolanda biso na nzela fm to mpe na congo central bokoki kobenga biso na plus 243 82 319 22 25 ndeko molopo bozolanda mokonzi ya bangunza fumuku soki mozala pana na ngola na bokebi nyonso na mayawuti kotalisa motuna epai na bino matondo mingi ndeko tampe matondo mingi nesongi ya nzela biso tokozwa mpenza mingi motuna na etali bongo coronavirus te pamba te koandisa melobi bino uta atakola manaka tomondaki bino totali baninga na biso bapandisango ya France 24 ya RFI soko ya awa te totia na ino TF1 pe TV5 na France 24 bango balongisi bino kolongisa bino koloba ete na basango na bango bakoloba ata lisolo ya Congo te na oyo etali bongo bokono yiwana ya coronavirus kasi kama bokamwisi mpe mati biso kati ya bongo mkumu ya ekolo akamataki mikano ete mokolo mwa yambo moleki abima liboso etando mpona koyebisa liboso ya mokili mpe bayimboka ete bokono ya ebola emosili kati ya etando bomba ya Congo démocratique ya biso kasi na bokamwi bandeko eye oyo bakobeta lisolo te ete corona ida kati ya Congo bango ba motie na bantaka ya makoma na bango na bande passante to bande défilante na bango ete yambo mokonzi ya Congo abela ete suka ya bokono tana este kuna babale bazongi kati ya bokono yango ewana tombo etani ya mokolo molelo to bikei na kati ya bitando yango be ya bango moko to tanga kombo Africa News baboti ya bandeko eye bazongaki na bokono yango ya Ebola bamoto mboki libota na kati ya Sud Kivu kuna ete bana na bango bazongi na bokono ya Ebola te pamba te moto wei na Ebola bakundaka ye na bozipami pe batomwa motango moke kasi malilingi wana bandeko bakokunda penza lokola kundaka awa na kati ya ngomba mbondi Kinshasa moto ne tuni biso epai na bino bozali bakobi mosala ye fumuki mbango amotikaki tokwami na eleko ya tukulibwa na libwa 99e anniversaire uta vuluzi babandaki mosala mwa bango obe na eleko moko to mbula moko etikali mpona kobelema bongo na kama ya misala ya bango mokili ya molimo ezali kolengela nini mpona eleko yango pamba te lokuta iso ya mondele esi emotandami atako bayindo bakondima yango te kasi ekamati atako bakambi ya bikolo ya Afrika na bayebakoti ya tembe na bayebakoti ya bongo matoi mangongi ezala bongo population to bakambi yango nini oyo elengelami yambo centenaire ya fumuki mbangu eyebili bokobaka mosala ebele mokati ya mokili ya se matondo mingi ndeko molopwe tokolika ete
wana nde eza kolakisa mayele mabe nanu liboso nanu ya bato yango kaka ya bamindele yango. Mokonzi ya mboka alebi nazoloba mokolo mwa 13 mpona bolobi bosilisi to bosilisami ya Ebola. Mikolo mibale yambo bato wana batelemi ote bamoni lisusu totuni bamonaki yango na lolenge kani po pamba te ezala ba dispensaire ezala ba hôpitaux nayebi te soki baza na serveur moko et puis chaque hôpital eza na ba ordinateur eza na ba détecteur ke kuna soki bomoni yango mbala moko ekoti na serveur yango esalaki te na mokolo wana bango bamona ete ta moko emonani na tel centre to na tel côté. Omoni pasi toza nango awa b'intellectuel na biso défaut te kasi faute to mbeba ya munene baza nango bakonsideraka te oyo bazali kasi bakonsideraka papier nde oyo bazwa. Omoni siko ye azomona naza licencié naza docteur siko naki docteur alingi asalela babuku ya tangaka nzoka bosani te ata kutu mokanda soki okomi yango yo moko ma yo komi eza muke oyo etikali no na bongo eza ebele elingi koloba te babuku wana bakomi muke boyebi ya ebele etikali libanda. Alors na tango ozali soki olobi oza licencié to docteur na buku me na bomoto oza likolo ya buku wana siko osalela bomoto mpo nososola ete ndenge nini biso tozali awa na Congo biso tomoni Ebola wana te me ye mundele moto aza mosika na corona kuna nde amoni Ebola. Et entre temps boyeba bien malamu te Afrique ezali sous haute surveillance ya Occident ba ONG ba ONGD ba organisme ya ebele ezali mpona kocontrôler Afrique. Basali bongo remise en question ezonga lisusu ke corona boza incapable soki nini Ebola boza incapable akosilisa yango mpona kokomisaka ntango nyonso badirigeant na biso faible parce que soki dirigeant alobi ya koloba siko mindele balobi bamoni moko siko batechnicien na biso balobi nini bamedecin na biso balobi nini bazingi maboko parce que eza mundele moto alobi ntanto olobi ke pasi mpona papi wana bozwandakisa lelo na lelo awa na biso badeklaraki plus de 200 cas ona baza na 200 cas contaminés 20 morts mais siko bauti ko guérir plus de 35 et o batikali bazali en voie ya guérison elingi koloba te Congo et découvrir na kisi pe Congo ezo guérir corona mais soki mindele o baza na ba pareil baza na technologie avancée médecine na bango avancée baza na bopeto ya makasi nyonso ya makasi balembani corona Congo alobi te yesi akoki corona wana mais bazo ba médecin na biso Congo aloba te non lokola bo guérir 35 mundela azolemba na ko guérir ata moko mais bazo kisi wana ba médecin na tozangi mbongo te crise ezali mais tokosala fortune médecin moko po akende na poto akende ko guérir na bandi mbele bazo wela tala kibatindaki mais biso ba guérir soit déjà corona bazo sukela kaka. Est-ce que ça solo ba guérir corona ou bien ba guérir malaria na typhoïde? Moni yango sikoyo. Alors tangu batu bakendeki ote biso toke kozwa nini Congo bololo. Mais Congo bololo la kisi tomelaka pona malaria? C'est que corona eza malaria. Alors ce que eza malaria ozoboma biso ba 200 300. Alors ba dirigeant na biso batika koyoka baminganga wana. Alors to sengi pe na minganga siko na tour na bango batika koyoka mindele basalela oyo ya bango appareil wana ozotia mutu na litoi po notala température tata ata mwana telemi mingi na moi soki mutu ebando beta température mataka kaka malili soki ebeti yo pe mingi température mataka kaka siko nini ezolakisa ke température ya appareil wana lobi yango bazala kosalela pe kaka na Ebola batie na litoi
soki température emati ebola sikoyo eloko nini ezolakisa te soki température ya lelo emati ekomi corona bonso totyango na moto température ya malaria emati ya fièvre wana appareil wana akolakisa te akosuka na 36 ye azozela kaka corona ou bien bozosakana na bino na bajoue mindele bazosakanela bino omoni bato wana lokola baza kobongwana te biso tozolimbola boye eloko bayindo bazososola te ezali boye mokili ezotambola na likelemba mibeko oyo ezokamba mokili neleko oyo mindele banyokolaki biso esengeli tokende na unité africaine siko tosangana na bomoko mindele bazokende na kokabwana mpo bango nde bakabolaki baninga siko kokabola ekozongela bango mindele bayaki koyiba bozwi na biso bake kosenrichir nango fo baya kozongisa yango soki bazongisi te na ele spirituelle bakobotola ndenge bomonaka justice ya mokili ke bakosaisir yo babien omoni alors lelo bomoni ke basociété nyonso ya mindele eza aux arrêts donc eza etelemi omoni ezosala te parce que eza babien malaki bakangi yango nano bastopa yango bosimba nano yango te na tribunal ezalaka bongo te eloko bosimba nano te yango te etelemi wana bosimba te moto akende susu kuna na mosala te ala bino nyonso na cachot na prison résidence surveille du babimisi basoda bazosurveille moto abima te mais lokola ezali eleko na bango ya kobetama nde bazokende kobomaka bango arme ekomi arme ya kolokota bibembe kuna sikoyo biso soki bokonfine awa bobimisi ata la polisi ata arme bango kuna arme na bango eza sikoyo lokota bibembe mpe kende kokunda bobiso awa sikoyo bobanda kolokota nini mpo biso tozokufa na biso te na bakorona wana mpo korona awa aza na ye tokoki kobenga ye ayaka ne pèlerinage ayaka ne kotala po asali un mois we ayaka na ye azotala kaka boye bakoseli ye makambo kabomi 20 mort po ye ndenge abomelaka na mokolo 200 400 000 mais bino bozwi ba 20 mort bolingi bozi et puis ba 20 mort yango moko après 2 3 4 jours okuna kufi boye mais malaria kutu azosala terera corona si awanganaki na eza ye te donc badirigeant na biso tozwa mayele tovanda esika moko bareligieux bapoliticien mpe batechnicien bahomme de science tovanda totala awa poto ezozinda awa nzala ekokota na poto awa pasi ekokota nini tokosala awa epai na biso media ya mindele bozalelaka yango mayele ntango nyonso bozolanda e tokosenga na bajournaliste na biso bakende kopuize information na source oyo mpe eza ya solo omoni tosengi mpe na bamedecin na biso basunga badirigant politique tosengi mpe na baservice na biso ya renseignement esala mosala nango na badomaine nango parce que service ya sécurité eza kosécurize kaka te mboka na tentative ya coup d'état eza kosécurize kaka mboka te na baenvahisseur moko balingi baya koprovoke guerre awa to soulèvement baza kosécurize mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors nasengi na service na biso ya sécurité na barenseignement nango bakende kose renseigner vraiment la source soki toza na ebembe ata moko ya corona awa parce que ngai na badonnées spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que symptôme ya rhume kosu na température élevée eza déjà ese evandela biso awa banda kala soki ekomi na 40 tia mwana mai esali mayele tozwa yango kalata mpo tobelaka yango
bosoki lelo corona ye apesi yo rine apesi yo kosu apesi yo température 40 mai okotia te okotia te soki okotia mai novalgine bantalgine mpo na fièvre wana okomela te mpo ekiti so fièvre okomela yango si moke na examen basali nini basali examen mpo batala soki eza nini ezosala bongo mais lere bakotala lokola corona bango mo bamindele nanu badécouvrir yango te bazomona kaka basymptôme bayebi te aza virus ya ndenge nini parce que soki bayebaki yango mbele kala lokola si akomi pandémie mbele si basali vaccin ozomona parce que vaccin ezalaka simple ezalaka kaka soki parce que épidémie ezali soki malade yango ebandi ezalaka phénomène ezobelisa bato ebele na mbala moko papa ezuzuzwi bato nsima nango bakodeklare yango pandémie soki ebandi koboma alors ntango wana basalaka nini bapréleve baéchantillon na yango bavirus wana babandi kotravaille sur yango mpo baadministre bato nano bazwami te moni parce que bato bayebi te vaccin fonctionnaka ndenge nini vaccin fonctionnaka boye lokola ndenge mindele basalaka bazwi bino bayindo te batangisi bino na ekole na bango bapesi bino batitre oyo bango balenge ntango batie bino na mboka na bino bokozala pour mboka mpe bato na bino ou bien bokozala anti mboka mpe anti bato na bino bokozala pour mindele pour mindele donc bato nyonso batangi classe ya bamindele baza deja bamicrobe vacciné na fingi te me nazolimbola mpo na kososola tasi kozomema biso mais namemi bino na likambo ya solo parce que comment médecin azali awa azala anti-Afrique à soutenir Mundele parce que Mundele a déclaré corona kuna et puis nalobi bien ce que lobi nanga bongo te nani munganga silisa na école ya Mundele awa na mboko oyo ayebi ke ti ye moko akoli même na ndako epa na bango ça arrive des fois azoyoka mpe motu pasi ayebi ke na eloko oyoyo par exemple totiaka ata azolekangami bato mosusu batiaka ata tumbako totiela ata bongo ke likasa tele ezali soko omelisi yango mwana esilisaka moto to elekisaka libumu nani munganga ya Mundele asi akomaki ezwa lititi boye akomi yango na mukanda na aza deja anti noir anti moyindo aza anti noir anti moyindo batelespectateur bozwami mpenza alingi atekisakisi ya Mundele bozwami mpenza ebele danger yango wana ndeko karo mokonzi ya bangunza fo monkusu ndeko kankonda religion africaine maloba epai na bino matondo ndeko tambi matondo na mfumunkusu mfumunkusu tango bana Israël bayaki boumbu na Egypte tango balingi babima Moïse akeye pa ya Pharaon alobi na Pharaon que tika bana Egypte bana Israël babima na Egypte pamba te ngunga ekoki Pharaon a résisté finalement ayotika bango tango babandi kokende Pharaon atindi armée na ye bakanga Moïse bakanga bana Israël baboma bango ekokoma na eleko moko na eba bikekeleki apparition esalami Marie abimeli bilenge misato na Fatima Janssen François na Lisi apesi bango maloba abibokoma mais lokola balaki bana mike bayi kokoma te bake kobenga curé na bango curé aye azwi maloba akomi azwi pe maloba wana atindi yango na Vatican epai ya papa bapape balekani bakoki kotanga yango te mais tango Jean-Paul akoti azwi maloba wana ezalaki te bamindele ya kosenga bolimbisi epai ya bayindo awa Jean-Paul a se porté garant ya kobimisa maloba mana toyebi conséquence eyelaki Jean-Paul II Jean-Paul Ier liboso babomi ye remplacer Jean-Paul II mfumunkusu depuis 2017 botombwami makasi na kopesaka baavertissement bopesi avertissement na pape bopesi avertissement na Europe mobimba na bamindele lelo bozolobela makambo ya corona
toyokaki bapasteur ya mbote bino bokoka kobimisa oyo ya bino makanisi bayebanso toyokaki basometaki d'accord que corona ezali mpona ezali awa na Congo ezali mpe kofrappe mais ntango bino boyokozwa maloba bolobi corona ezali ya solo mais ezali mpona bayindo te ezali mpona mindele bino bokei na contre-courant ya bayebanso balekaki liboso bozobanga te bosubir sort ya Jean-Paul Ier bosubir sort oyo Moïse na bana Israël balengaki basubir parce que à un certain moment on se dira mfumunkusu akomi kokoma gênant bozo craindre te mpona sécurité na bino mpona bomoi na bino moko olingo memanga na piste nini na piste ya kobanga o ndeko Kankonda soso ya mobali ata kutu aza na kosu soki 3 heures du matin beti okoyoka fasala kaka makasi aloba ata mboka eza na guerre botuna basoda mboka eza na guerre basoso bakimi mais 3 heures du matin soso nesika azali akoloba kaka tata ebale bakangelaka ye nzela te toza na esengo ya kozala contre courant ya oyo wana mpona nini bapaster wana nyonso boyoki na bato nyonso boyoki wana te kamata lia eloko boye pakola eloko boye sokola maboko zongisa boye bayebi na bango makambo yango te eza ya bango te bayebi te parce que na kotuna motuna moko microbe etambolaka na mopepe botiki bafulu etondi bozosokolisa bato maboko siko ozolamba biloko pembeni ya fulu ofongoli mofinuku microbe ekoti na nzungu ozwi biloko tie na sani microbe eye ekoti na bilei wana na sani po boliaka ya kofinika te na sani eza kofungama siko osokoli maboko po yo osokoli maboko soko osimbi kaka bilei microbe ekufi ubi ozolia microbe na biloko ozolia sikoyo nakosokola maboko nakolongola salite oyo eza na microbe oyo ezotambusa microbe solution ningei kozala nini eza kolongola microbe kolongola salite donc bazo imite bamindele mindele eloko bazosokolisa na bamaboko na nyonso wana kopesa na bambote bamakambo ya bongo biso awawa toza na ntango ya kolobela bakonzi solo parce que biso bato toannonsaki dès na 2017 biso toyeba ete makambo ekosalema ndenge tozali kolimbola prophétie ya mfumu kimbangu sikoyo na ntango likokisi ya makambo yango ezali logique normale na mboka elingaki esalema ndenge nini na badirigant religieux na badirigant politique na badirigant scientifique eloko bangai basala lokola bayebi ke na kati ya mboka na bango baza na mutu oyo elongo na bangunza bazalaki deja koannonce kobetama ya Europe ntango bamoni yango banga bayambango babenga tovanda tosola to bon sikoyo lokola Europe ezobetama tosala nini tolakisa Afrique mobimba basala nini nde wana Congo akobima premier conseiller ya Afrique eloko nini oyo Afrique esengeli kosala na ntango wana Afrique mobimba yebi ke suite ya conseil otozwi ya Congo nde biso baafrike to se retrouver sima ya kobetama ya bamindele Afrique na eleko oyo ifo asala makasi balobela babelela plus bakombo na bango parce que milimo wana omoni arrivé ya roi ekozala trop meurtrière. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement.
car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Comment on dit? Trop meurtrière. Et ce que j'ai dit solo, au bandi wana, il y a Pharaon, na bandi Bible à l'obagi nini, Pharaon tango alanda ki asala ki nini, abeta maki. Donc Pharaon abeta maki. Alors ce que bali siango, tango mindele bakolinga balandela bayindo, banani bakobeta. Mais abango, si on bato ngane bike bakobeta, mabonga na kota na kobanga na ndenge ni. Lelo tozoloba batu nyonso balobi ke corona ekoti awa biso tolobi ekoti te baya na preuve mais preuve bako présenter biso ekozalaka ya malaria na typhoïde dosi tomilobeli yango parce que bakoya na mutu te aza na matoi misato mpona poto mindele symptôme oyo bazomona kuna ezali basymptôme oyo biso tomonaka awa ya malaria yango wana baninganga na biso mpe bakobimisa kaka oyo wana soki olobi sor ya Jean-Paul Ier to Jean-Paul Dendenge babetaki bango masasi moto na moto ayaki na mokili na makambo na ye pe na tango na ye omoni lelo la musubo oyebi te bolingi bokotisa solo na esika ke te babomelaka ngo bato basalaka te tiwe il restera toujours un bongo soki un wana ezali yo soki un wana ezali bangunza soki un wana tala tata na tango ya verite babomati nini lisusu etikali batumba na moto bakata bakingo bakata maboko batumba bakotisa baboloko bakata biteni batia na batono ya acide basala nyonso siko webisanga eloko nini etikali omundela sala te obino bozolobela siko ke bakosala ngo yo mfumu kusu eza nini yango kubanga eza nango te tata nayebi te soki mbisi si abanga mozindo ya mai bongo fumu tango bakoloba corona corona ina ki espagnol elingo ba couronne epeza couronne ngo eza ya nani fongola couronne ya Nkwatulendo reine spirituelle ya Afrique balobaki arrivé ya roi ekozala trop meurtrière tanga prophétie ya Mbanza Nsanda trop meurtrière nayebi te eza français meurtrière elingi koloba ekoboma ebele. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Sikoyo, depuis yo botama, nombre ya Européens bakufi lelo. Yebisanga yi depuis yo botama elegaka na mbula nini. Esalema te. Mais sikoyo na ko apprendre bino ke nombre ya bamindelo bazokufa lelo esalema na Afrique tango mindele bayaki. Baboma biso bongo na rougeole, na tuberculose, na maladie du sommeil, na varicelle, nyonso ba maladie ebele o mindele basilisa biso na yango. Yaona oloba na ndeko Kankonda biso soko zosolo na biso na bamakambo etali babitumba oyo tolingaka penza te biteni wana koloba te mokuso zobangela ko boye te kokufa na kufa ka vana kufa
moni siko so bisanga loko naza nango na nzoto mais oyo ese bembe molimo na ngata ngo ekota ki nde animango nani oyo akoloba te no mokolo ye akokufa nzoto na ye ekobanda kokontinue kotambola atombola mosapi soki azali alors toza ata na mundele moko te awa aza na 600 ans toza na bango génération moko de 0 à 100 ans ata ba Bill Gates bozotanga baza na mbongo ebele baza ka de 0 à 100 ans moto kobangisa moninga za te tata tokutami na période na ngambo religion africaine nde ezolamusa bayembi nde eza koannonce pa bamindele wana omoni tozoloba na papa ndeko kankonda na koapprendre bino eloko moko lisusu lelo chiffre 7 2017 2007 1997 tokutani na Yesu po tokutana na Yesu nazo représenter te eloko moko te ngai awa na Afrique po Yesu aya koyebisanga makambo oyo ekosalema pa bamindele kapesa bango mokongo na 97 boluka na baarchive na biso bosolola na bavutuka bazalaki ntango wana deja na annonça na ntango wana ke Yesu ayebisi nga asi apesa mindele mokongo oyo nyonso wana bazosala eza baaventure me ngonga na bango bakobeta maboko monango lelo papa atamboli na ekeko ya Marie na boule na bango wana ya sang atamboli nango likolo ya Italie ndenge bazolakisa ekeko ya Marie atamboli na hélicoptère soi-disant zo bénir tango kaka silisi akende opema na poko basala comptabilité 1000 morts mais liboso ezalaki soki atamboli ndenge wana baitalien basali mutuka baitalien basali eloko boye baitalien basali exploit boye na monde mais lelo batambusi Marie 1000 morts est-ce que eza auto solo la wana te sionga pona yibisango bandeko nanga bayino fona banga solo pena fona bangela ngo mais lokuta fo banga papa moi soko buki lokuta solo ko ya kokombola ngo mais solo soki ebimeza na muta kokombola ngo te ndeko kankonda tongo etanye pa ya bayino tozala fier ya koloba solo et puis bato ebele hein tango bazoboma Mbuta Lumumba balobi toyebisaka ye il ne fallait pas sala ne politique tango bazotumba ya Kimpa toyebisaka ye tango bakangi Mfumu Kimbangu toyebisaka ye parce que bobosanaka ke mutu soki aye koloba solo na kati ya mokili soki meme asibir ki martyr amataka makasi tomoni lelo po tolobela ya Kimpa po batumba ye po tolobela Mbuta Lumumba po babomaki bakatikati biteni me bakasavubu banendaka babangaki liwa ya mondele lelo balobela bango te kasavubu me bazobunda mpona komatise mazokomata te Mao Tse-tung alobaki solo na Chine tala makambo eza ebele ndeko kankonda tosolo na makambo ya makambo na liwa te tosolo na makambo oyo ezoya parce que boyeba boya omoni mopepe moko ezoya na Afrique ntango badirigeant actuel ya Afrique bazoyoka que peuple déjà si abandi mindele baza mabe bamilengele po mopepe moko ezoya na Afrique mpona oloba na media te mais mopepe wana ekosekue Afrique parce que Afrique ya sika ezoya monde ya sika ezoya nde na botindo wana bon na mokuse eza nango likelema bato balalaki bango na nde bakolamuka bo balamukaki bango na bakolala me ngai eloko nazokamwa mutu aza ne na bomoi ake kolala pembeni ya bibembe nakoriske lere bakotia bango na morgue ye pakei nzoka ye aza na bomoi ebongo soki bakotisi na baincinerateur mindele mutu bakufi bino koto bosali confinement tukole bango bakotumba bango bino siko bokosala nini me bokotumba bavivant na bino
bango batumbi mpo baza na bisika ya kokundela 2000 morte. Hein? Mais bino, combien de morts au Bogotum? Combien de morts au Bogokunda? États-Unis a sali la fausse commune.